Bonsoir, bonjour, ma femme m'a dit oh, boya pété, moi n'a mon balobi 2020 makambo, moi soit appelé ça que lengi, moi soit appelé ça raposa, donc moi non ma collecto là, m'a dit, maman balobi 2020 na makambo. Bele baluka ngai goya pété moi na muba on est ensemble ba vrai Joe ba vrai chéri parce que ça la bino souhaité parce que moi na muba yeyo on a fait ça qu'elle balobi ba koletonda mi pende tonda nzote tonda balobi nio c'est pas na ye et tonda bilo ra ko pensa balobi nio c'est tonda na bilo ra bobi pété moi yo nani moi la muluba mon pende lokolo babi matama pété libolo pété masoko pété na makolo apoye penza yo boya koya pété moi la muluba vrai chéri donc les abonnés à l'émission de 2020 la vie qui va journée aussi bala qui n'a pas si le 2020 sur le 1er janvier et PLP parce qui va déception pour la marama aussi bana basi ba comme ça mi bali ngitin be ba bengenga non pété non chéri na ngai la 2020 on a qu'à changer té boloka mai donc na pesa ki bino conseil na bino basi bon c'est pelise libali na bino na 2020 balobi nyonso ya sika mobali ya sika libolo pe il faut koma ya sika bino babolo kaka mai ndenge na fin de bino na concert bino babenga nga minute babenga nga maman l'an 2020 donc ngai na pesa makambo donc ça boyinga osali mokili na 2018 16 donc kota te parce que c'est le cas na minute zone koya pété moi la muluba na fin de saraba na basi na bali nante mais naza mwana mwasi moko na domaine wana donc tellement na nzoto na ngandi naza bina propre na tâche te olukanga partout aujourd'hui na tâche morte naza propre mais non na balité pour ceux qui na bali lisusu non c'est belle sambal na auza décider liboro na ngeza na kitoko à côté si likatane na kata liboro na nga senti bien que oui à se retrouver c'est ça bino basi na fansi na conseiller bino que bon changer ma bon na bino échanger comme en 2020 ce que zala ki mai na pesi bino ba ndenge no ko sala bino bokasi kisi na libolo ezani mai ka ya pamba mai oto sokola ka nzoto kisi mo mengo na zoto pasi ezakani pe basi misusu ba pesi nga conseil pas propos ya bino mibali pourquoi ça quand que na lobeli mibali basi bino pe mibali makata na bino na komba ki bakisi na pesi bakisi oyo sengeli ki bino makata na bino etelema po 2020 bosi babasi na bino mais bino ozu bakisi waki makata lembi moye bosi babasi ezati omoni ke bino na bino bosi ba déception ba 2020 parce que to koti mula sika ndeti ngai boy naza na mobali te omoni ke na 2020 na sale lote naza nanga pressé parce que libolo na ngai na bombeli mobali ya 2020 mobali ya sika yena oyo découvrir libolo na ngai yena oyo découvrir mabele na ngai yena oyo découvrir donc nyonso oyo ngai nzoto bomona oyo pété oyo nyonso bozomona oyo boye yene mobali ya 2020 ndako ya ko découvrir yango mobali yango nani na ozela mobali na ngai oyo na 2020 oya yo découvrir goya pété moi na muluba ina opanzanga libolo aussi banga ina robotisa ina obalanga ina ofanzanga stable ki pété ndezanga na 2000 de ba network yo sali obalite mais nga ya 2020 na obala yo na ofanza stable yende on a bombe libolo oyo parce que libolo oyo jene lengi moko eza na sucre moko so mbala kota oko bimatin oko sata une semaine bimaka to sibarakaka oko simba osenti pe que oui yango pété tchakani yango monaka mingi na lingaka bana basi mingi surtout o ba femme rien ba o pena ba balité ba yakane bango national je expliquer ba ndenge ni loko ko simba na mobali ndenge ni loko ko vivre na mobali na moni ba kombo epine dele onga mama dodani onga mama nani ebele bozo sela ba buchu wana ezo pesa bino maladi ezo komisa masoko mai
trop de bouchou masoko ezokoma ngai nga na kolonga bilamba na nga botalinga banda na seti likolo bokomona ngai toujours normal bozali na osepelisa bino 2020 na osala émission ya motakala tiketi na mpenza motakala mpenza botali ngai banda na se ya makolo na ngai ntina motu na ngai bomona ata defo moko te bokomona ata tache moko te bokomona ata eloko moko te parceke na mibatelaka nzoto na ngai naza naturel napekisa te naza na tatouage te naso otali nzoto na ngai mipende na ngai nyonso bozomona oyo boye naza naturel naza te koka bafille mosusu amitya babote bacrayon banini te soki otali nga lelo soki par exemple eke azobima na mobali na nga naza na besoin ya kotya bote ebele te parceke na sire na nga jipe na nga ya droiture ya normal talon na nga parceke makolo na nga etonda naza makolo etonda na makolo teki oyo ekuba ekonda esala soni to misuni naza mpenza naturel donc abimi na mobali na nga mpe mobali mpasi retrouve oui naza na mwasi kota danse kosala no bajete mpo na binaka nasalaka mpenza ya danse mpenza moko apeke wi wana mobali osanti peke wi nosepelisa mobali na rumba nazosepelisa mobali na rumba biloko boto osanti ke nosepelisa mobali na rumba tali na kitisi yo bayobotelanga opango non chéri sope esenga mpe mampuka omona mpe biloko boyeko mama mpuka boye mpenza naosaka ya boye mpenza naza partout nde bamoni ngai naza partout ngai oyo esenga mpe keo kosiba na mpe oza mpe na mobali mpe boye mobali afale na kiti boye oyo ofandeli mobali wana feti osali mpe systeme okati mobali bato baocomprendre te osali babloka boye parce que mobali azwi kala ci okabo ozosiba bon olati robe libolo na oka likata mobali eza libolo oyeba te moto oyebasa te kadi na systeme ezaki mobali aserve sikoyo naopesa baconseil wana mingi na bafemme marie basi oyo basi babali mpena oyo bazolinga babala bozala deside mobali omoni ke oza bosikizenga pardon te molinge to en afrique mobali oyo aza na besoin ke mwasi na azokoma te numéro nange eza wana plus 243 84 05 280 50 plus 243 84 05 280 50 na suka soki ozokoma te mwasi nazokomisa yo te obengi ngai na opesa yo solution akisa bokoko mpe ezali soki mpe mama kokanga soni te eza ndeko no mwasi soki mpe okomi te mama sala tobenga ngai na kokomisa wa posepelisa papa 2020 eza 2000 ya vitesse kolinga te bambande ya 2015 bazonga lisusu na 2020 ya toko nde baobenga noyoni baone baoremplace yo parce que otika poste nga na nanga spécialiste naza nanga soki mpe diamant te naza nanga soki mpe cher te monta mbongo natiaka nanga te nazalaka nanga mpe ofei nazalaka mpe mota mbongo mais problème eza nini ke contacte benganga oza deside soki likata no etelemaka te papa kokanga soni te numéro nange eza wana benga ngai okoza deside okobanda osiba mwasi na yo koleka kutu ndenge obanda osiba mwasi no liboso awa toza bomoni bien toza place oyo eza bongo salon international salon international yango esalaka ekoya petepete baponte aza toujours bien eza bongo c'est ma joie equine balobi ye nde makambo président oyo asimbi koto nyonso sans oublier camarade nanga Laetitia Orplon mama na Archange na Emmanuel Nina Gose de Cercy na Dubaï famille ndenga nyonso alobi bino nde makambo bosabone sans oublier balobi mako
Vous s'abonner massivement à D6 de Paris. D6 de Paris. G6 de Paris. Balobi eza agence oyo esa que ma fille baza toujours moins kitoko eza chaîne oyo esa que 2020 et mata toujours autant la bobo s'abonner massivement prochainement non c'est la vie qui nous takala vous a décidé vous c'est là vous s'abonner massivement il donc a boye boye on a dit ça boye boye on a dit et oh bah de côté les sous de côté les sous